attaquer, j'attaque le maître. Oh. Oui. Bitumba na maître. Na belève bala semke. Oui. Non, on s'excuser que. Non, on s'excuser que. Oh, nga vai na ngai. Oh. Nga vai na ngai. Parce que toi tu as mis 60 wana bo ya mukie, bo cha 120. Bo basa 60. Bo doubler. Parce que aussi toi tu as microté. Bo doubler. Eh. Ba si ko bela parce que ba simba na obela. Wapi? Parce que ba bi on elobisi yote. Elobisi na bêtise. Nti ngona otana nga TVT. Yo mto beta na masola viva, ba kondoli viva arriva. C'est beau ça bon. Bon. Dès que tu as fait un spectacle, on dirait ce qui est raté, ce qui est raté. Exact. Spectacle, on a dit comme nécessairement. Non, évité. Et raté ce qu'on est, ni boyebi qui raté. Mais on bazo kende, bata biloba lobat. Ah? Bon, ok, poto mikolo, ça bata biloba lobat. Nande ni. Bata mafinga. Bon, nga ba okipe nga na nini. Oh, ok, poto bata biloba ya mafinga. Bata mafinga. Kas. Et très chers abonnés au Yokani Télévision, merci énorme, merci de votre fidélité sur cette chaîne, merci de vos conseils, de vos suggestions, merci énorme de nous accompagner depuis le début de cette chaîne jusqu'à aujourd'hui. Désormais en télé, on ne parle pas parce qu'on sait pourquoi on ne parle pas. On garde nos miens bien cachés quelque part parce que bon, qui les a tellement matata, tellement mabé que Dieu vous bénisse de partout encore une fois. Nous sommes là pour vous présenter une autre émission, un nouveau numéro d'une émission sur cette chaîne et préparez-vous, serrez vos ceintures. Comment commencer cette émission sans pour autant dire merci à celui qui a créé les ciels et la terre, Tata Nzambe. Il a dit sans lui on ne peut rien faire. Voilà pourquoi je laisse tout entre ses mains parce qu'avec lui on fait quelque chose. Sans lui, celui qui bâtit n'est pas bâti sans vain. Comment commencer encore cette émission sans pour autant qu'on peut sa joyeux et merveilleux anniversaire, somptueux anniversaire plutôt. Nao Babengi ici la Bissal ou Esika Pozali Pomba Sen Mams. C'est lui qui a changé l'histoire du cinéma congolais, c'est lui qui a créé les Abakouk, quoi. L'autorité suprême des Abakouk, Talakarayo, veut dire Ebele à Mapamboli, Nzambasa Lelo Bolam, Ebele Lissousou. José Sorosa d'accord, on a tiré un moment, il y a 4 ans, Azolela. Mams, c'est Mazarana Pota, Botamina Pota, aussi 4 ans, qu'on a souhaité joyeux anniversaire. On a une succession de vidéos. Il y a joyeux anniversaire, il y a Mam Sezo, il y a Bobungama, Bana Miké, Mikolo, Maman Mibange, Tata, Maman Kulutu. Nous sommes bon moment que Dieu vous bénisse, Bakado Pezo Bungama. Pesaka adresse Mam Sezo Troko, Matoya, Otike, Bakado Nabiso. Que Dieu vous bénisse. Ce qu'on a d'accord, Nanga José. Fongo Langa Toyamba, Tumba, Maman, Yemo autorité morale, Yabam Mibange. Mibange, merci Mingi parce que nous avons un abino Mingi. Zambe pena pambola bino pende belé pona mona kana siona MK ya biso mokole ki na biso ba mibange na pesi bino mbote. Joyeux anniversaire à Sila Bissalo. Vraiment. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Beckham. Joyeux anniversaire. Vraiment. Avant dans ngwende na ye. Makasi na lelo mabe donc joyeux anniversaire d'ici. Ba mi bangé ba. Boni na ba mi bangé. Baza très bien. Ba très bien. Baza bien. Nazomona banka la ba commenter. Mimi Ngwango, Chuchu Luambo, Sylvia Kake, Tete Yondo. Il y a Godé Chumbu, il y a Mété Angunda, Marlène Bile, Mariam Vargas. Vraiment, Oli Matuta. Mariam Vargas. Comment gitoko abla mundele? Aza moi sa arabe. Yangwana ko comment gitoko bongo na opesa moi na. Kitoko. Vargas kitoko Vraiment basé belé ba mibangé dans ya Nelly Tela. Ba nini bambote na yo bambote na nga donc bande ko na nga nyonso bambote voilà ya Gabi Kimeza. Oui, Kimeza na c'est très bien Angola Nzambe ya Gabi to moni lo ya ba artiste ba voyager ba kei Paris oyebi quand même programme ouais na yebi
Ça programme nini pour nga jusque là na comprendre bien te na donc ngako tuna lunette ah bon nani avec bango ba visa sous les kauka OK bon nde tozoyoka kaka il fallait basala spectacle moko ondenge soki raté soki ndenge nini spectacle nga ezalaki comme nécessairement nayebi te eraté ce qu'on est ni boyebi ki raté te nga nayebi te nga ngam na okende te nayebi pa programme na monte nga nayoki kaka nini esalaka bano baye lelo baokende kende bino mikolo bookete te mikolo mpe baokende mikolo eza te bazokende bolinga poto te moyen kokende bon eza te poto eza po bino boya baartiste neti lelo poto eza eloko te soki otyelao makanisi oke nani ozanoka na compte no na banque c'est tout neti babiso so nakesenga visa baopianga bon intéressera yo te mais siko intéressant nango nga me naza moto akowela te yo comprendre nga te naza calme kowela na ekotindo na mabe comprendre moto asambelaka nzambe azalaka nde na kimia omonaka pu akende na kimia eza te ke bango bazokende nakebi chebechebe mbangu kaka mpona akende non na mokili fo ozalaka kimia lokwa déjà président na biso de la république afungoli nzela bavisa mokoleko ya nzambe mokonzambe akopermettre na bokano ya nkolo nakenanga mokope na kolobaki mpo nini naofanda boye tika nakendanga ko nakie kaka yabi biso toyoki ke non bazotya na baliste te mpo lobaka mwa trop liste yango batyo na liste oyo te ya bato bake babe ozala komono ezalaki me balongo suleka nete kongo nanga ezali te oyo ezalaki te natika mamba suleka mpo suleka oka ngai okendeke artiste moko moto asalaki liste artiste moko nde toyoki eza bongo te suleka oka bon ekoma nango bosangani bokenda bino koluka likambo moko nga na kati nazalaki te bakosi bongo ata naloba ndi nga si nafinga sule nakobaka babisa na kiparango bongo olongolanga na liste po wana yo moto ocrée likambo na question na yo ocrée question na yo opesa yango mpe sens bato batyelinga na commentaire omoni bacommentaire te exact nga te nga nazalaki te nazalaki te nayebi mpe te na surtout kaka émission moko ezoleka o tozwi visa tutu nayebi mpe te ke bato bazokende natala yango na tv oza mpe na réunion moko te ata mokolo moko te ata mokolo moko te mais oyo bazokende bata bilobaloba te boboke poto mikolo eza bata bilobaloba te bata mafinga te bonga baokipe nga na nini oboke poto baza bata ya mafinga kasi boyo ozomona te bamisa bamemaka bata mafinga ofingi bien bafuti kasi ok bonga ata na fingi baomemanga kaka te yakabi tikosekisanga donc mingi mafinga moto efuta ezofuta te donc bango kutu kolobaka o mpo olobaka mingi eza po koloba mingi wana moto epesa bato ebele poto kasi te nasepela nde na baanalyse na quelle conclusion mais oui en tout cas nazala te nakenda mpe réunion te nayebi mpe elongi ya sule ekauka te nayokaka kaka nkombo na ye donc bango nde bakendaki na bango makambo na bango epesameli bango c'est ça epesameli bango osololi kami na ndeko na yo zena par rapport à émission soka tosalaki osoli mpe kaka te mais ça va quand même sikoyo nde bosoli mpe toyebi te te nayebi te ok yakabi vraiment eloko navandeli mpenza na kiti nalingi tosolola tosolongo mpena malembe ti tokóma nango na suka yagabi babi mikolo osilika makasi te nasilikaki eselekaki nazosilika te nasilikaki mpe te narepondaki naosilika te donc narepondaki ti lelo boye nalobi nangi eloko te ozwi décision en répondre su te te mpo wani yo yebi nga aza moleki nzela ti nga aka moleki nzela nga so nasi naleki bokosala ata 60 émission nga si naleki de ya nzela noni ataki déjà nasi nalekaki nanga de ya nzela donc c'est ça
Babi elo yesa pasi. Montréal. Ah? Balobi elo yesa la pasi nini. Ah. Elo yesa pasi nini za. Babi obimisa ba gros mot makasi. Te nga paso na siliki ata na ndako. Na ndako pana azaka asuna siliki. Ti nazo silisa geta za na porte azo bima. Ba wa panda. Ayebi ke ezolanda. Eza ndenge nanga. Un vrai kosilika penza tia. Okatika. Et lâché. Et bah tu vas tout ça ni va le ça la montée au moins quand même que bah ça il peut 60 émissions au moins. Eh bon yanga nini. Oh nga vai na ngai. Oh. Nga vai na ngai. Parce que toi tu as micro 60 wana bo ya mukie, bo cha 120. Bo ba 60. Bo doubler. Parce que aussi toi tu as micro té. Bo doubler. Eh. Bah si ko bela parce que ba simba na obela. Wapi? Parce que bien le bisiot, le bisiot na bêtise. Te, ba simbi ngana ti wapi? Ba simbi pa ite? Bo kando silika ya nini? Kande za kiani? Te, oh, na finga ki. Na so finga ngapna finga. Ba bon so finga ngapna fingi yo. Ba bon finga ki bêtise te? Te, ato finga bêtise te, ngasko na fingi bêtise. Mtata ye fingeli na yo fingi bêtise te, ngana fingi bêtise. C'est ça. Babi to ba ko décortiquer yo ba ko kate. Ata basna ba mo te malanga te. Naza plein moisi. Plein moisi na yebi ko lamba, na yebi ko lata, na ndako na vivre na ndako bien, naza bien, naza bien. Batu na bango qui est Gabriel. Ba décortiquer, bo bozani. Ba yela yo, ba décortiquer. Ba ya, nazo sela bango. Wa prête. Non c'est la bango ba ya na bango, ngetali yanga ni na kati. Bo bozela ni. Babi ozani na zuwa maman na bango pas. Bazo c'est la nini? Ba décortiquer ngapna décortiquer. No pona mutu te ni na décortiquer. Non pona mutu te. Babi pona zo. Oye ko na mutu eye. MK. Nana ba outrage. Nazala kana ba outrage. Ozana ona. Oye décortiquer ngape na décortiquer na pona mutu te. Oka ke koyana mutu na décortiquer. O tumba mboga ya Gabi. Ebo tumba mboga. Na tumba. O tumba la. Boko ko décortiquer faut passer message. Bo salango. Bayi on bazo attaquer. Poni yozo komisa ba komba batu mususu. Te, ngana ko kotana mutu mususu. Yo bongo. Mani ki alobaki yango. Soko simbi yo ke kuna ozi. Ngape na simbi. Na mama kulutu. Ngaku tezo kipete. Qu'est-ce qui pète? Qui pète? C'est bitumba ici d'ailleurs alors. Moi je m'en fous. Nga nazo mutabitumba. Ngana mutabitumba. Ilo ni pesuka. Ofingi ngai nakolia na fandi na ngana za nga à l'aise. Liboke pe sala manango. Liboke yango libanda. Yangulu. Na dongo. Yo bisanga pasi ni ngana koyoka. Na finga ma trop, na finga pendant 25 ans. Bobi chebe de sala ngani. Na finga ma trop. Bobi loka pa pambo. Elote. Ngana oyaka na ningisi ya kilo kaka na sisi. Tota oya bino na oyanga nani olobama. Naka munoko. Nisko na tokoma limité. Osambele pai. Yo yi bataki boni batunanga batakenga pona ba propos la bimisaki. Batakenga fort. Ya Gabi fallait pas. Vous comprenez? Oh. Attaquer, j'attaque le maître. Oh. Oui. Bitumba le maître. Na belève bala semki. Oui. Nga nyama netumbati. Nga bangaka te. Yo ko attaquer nga nini? Mais maître Aol il a lobi que ko attaquer nga neti nini? Il y a un problème na yote, pourquoi tu l'attaques pendant qu'elle n'a pas de problème avec toi? Le bien côté ni.
C'est ce qui s'est dit sur la toile. Moutasali et l'autre, comment ils ont attaqué au bimio qui ont attaqué mon conseil. Hey, moi de tambola ndengwana. Moi de tambola bongo. Ngana batute. Wana batute ndenge. Oh ngana on sima ngana bakebo attaquer baate. Oh ba côté là. Basate. Ami benga batu très discipliné. Donc faut yomoko ya répondre, ya réagir. Asa na bon bata basali ben mission combien d'ailleurs kuna otana nga pangote. D'ailleurs kuti ya mi otala. Na otana nga pangote. Se mutu pa ibisinga yo Gabrieli basada senga bi s'il vous plaît. Kotindela nga be mission te et puis soko moni ba ata ba fingi yo mbali boso mona ba fingi nga yo mto yo yebisanga. Comme ça c'est. Natala nga kutu te. Bilongi pe bango na yebaka nga ngo malamu te. Oui ba malamu te. Ba bango malamu te. Oh. C'est la vérité. Boye ba na rappel na vraie vie boye ba na misusu ba finga ko. Te. Ai ba ngote. Oti sa yo loko moko et ngi pe saleti moi ndenge moko bo. Certaines personnes film moko kaka wono sala wana. Ou la tayo wana. Yo moko yeba ngo. Oui. C'est trop tard. Oui ba ngo. Siko film wana ou expliquer ngo ndenge ni ko elata obongo na nzoto. Est-ce que d'abord ba futa yo bien? Oui, pour baby c'est là magambo baby c'est là baby c'est là on a roloba bon mais par rapport à réputation na yo on dirait bima que au sala film moko pour likolo ya film wana pendant que nous savons que ezaki mise en scène to bi mise en scène ndenge sala magambo film nyoso yo moko lobaka nini par rapport na ngana sali film c'est la réel porno c'est ba bengi ngana osala susu so ba benga na osala susu so ba benga sur le o mbalo écoute nga la maladie na hôpital ba benga quand même biso tozoze ande sila ya tozoze ande sila ya l'état azoya ona temos koyo bamatanga elandana kingai bamatanga elandana kingai esalinga stress ekuta suna ya jani ebetinga estressenga edérangenga non reconnaissera que c'est trop tard écoute ma problème est belé c'est trop tard. C'est trop tard au salaire na SB. Oui. Il y a un créé le problème. Na par rapport à quoi parce que joueur déjà d'accord. Ngapem na pesa titre traité. Et ça coûte notre titre. Na kunga kuta na titre. Na joueur na kaka. OK. Ozomo. C'est ça. Siko et pesa. Na ça kana problème à mututé. Na problème ni à Bella ni à Sila. Mais quand est-ce que vous avez remarqué que le fait de jouer ce film n'est même pas problème? Oh, kasi yom to le bango. Kasi on dit en fait, on avouer que oui et le problème. Kasi ba problème net nini ekolukelo parce que au joueur ba théâtre est belé. Ce qui to bandi au compter to kasi comment bongo ti so que jouer côté boy. OK. Bazo mono boy. OK. Koto kuna ba sepeli ba lingité. OK. So ozo jouer pe boy. Côté le comment bongo. Si ko ngana za net. Na koto so wa benga ngana na jouer. Fimo zaki matata mingi na regretter na jouer ngote. O kozaki na kati. Na regretter makasi. Écoute nga pana mbeto penda boye maladie. Na surménage moko wa makasi. Palopé. Da docteur babi non. So zongi ndako et simba te to garder au pendant 4 jours. On se comprend. Cordon abi na ya gabi en tout cas. Papa Rock, ma passion beauté, condoléances na yo akufeli. Akufeli. Oh, vraiment mes condoléances papa. Ozomona bite paiement ngabi surménage ya makasi et na paiement nga na zongi bien. OK. Ozomona c'est ça. Cardozo persona si la yemoko ya Gabi Thérèse na monde ande c'est compliqué ngeza somme sous déjà za somme parce que ya Gabi bateli Nicolas somme wana mais c'est la mort ndeko na zebisa na sepeki na idée wana makasi na ba betele briefing Zambe muka yebika maramuni ensemble na vie na comme là pe ndenge to yoka wana ko sala porno na film moko quelconque te na sa porno te film na sala ya nini viva riva porno moko eleka wana te eloko moko eleka te ata obongoleki balongolaki ba caleçon eloko moko eleka te donc mise en scène kaka eloko moko grave eleka na wana te naki na couper na ngana se ya noir na tombol na nga boy mais ça eloko na ngana se ndenge la to isoka yo pona nzoto na nga moko nzoto na nga moko
Donc il dérangera te ndenge bato bazwa film on a balati sango bakoma lelo ko fingela wango y arrive à vivre. Oh boy talinga. Mindele ngo bayaki na kisasa baluka ibango. Mindele fia ezara film mindele. Oui oui. Baluka ibango. Nani kuta bonga na film on appelle. Oh, Pacha. Surtout bango de bazwa pena ba principal. Parce que la vie na bango changer mbama. Oh. Nga ba otianga na ba avion. Oh. Biso to lobela bango. Ok na avion ba tie viva riva. Oh. Okuta na ba avion. Oui. Wow. Oh. Ça comme consola bi Gabriel. Obete loko. Na na avion ba na otalo na avion, ba mindele ba otalo na avion. Wow. Ozomona. To lobela bango te parce que toi kimia. OK. Et da parmi ba film foot au makasi. Oh. Ya mindele tende on ngai. So ko tanga ba film foot ayo ko lekeza arrive à vivre wana. Oui, vivre arrive za mindele za comme za ba congolais te. Mundele a raison na lokwa congolais te, mundele ile ra au chayo. Azo ye bandenge ni na osala. Vous comprenez? Tozake be na kisasa wati. Tant ba afa ba kitabe batala itala ki babi. Yende. Na rôle wana. Ozomo. C'est ça. On le banangani. Yemo munde mutasala casting wana toza mutu mwindu muta accompagner mundele wana. Oh, mama. Batu mwindu ba tie ba filme. Po baluka batu na kati ba film. OK. To jouer na ba ada ilunga. Oh, ada déjà la période. Ouais, to jouer na ada. Ah. Oui. Asi kaza pe mutakale? To na ada. OK. To na ada. Ba mama nzita. OK. Ba papa oyo papa ngona na kombone pe kimanga mingi. Pas Kofi. Ozomo. Oh. Mama Bele Lisi. Mabele Lisi pas jouer na rive. A jouer le quoi acteur le quoi musicien. Na mona Mabele Lisi mais na ebe teskani ba kende ko tourner na mona ina na casting. Casting wana. OK. Na mona Mabele Lisi. Ouais. Nyon so film on a parti au jouer ça la maka na Kinshasa. Oh, et tellement partout. Te ko salama, ko tourner. Na tourna kaka. Na tourna na Kinshasa. Ah. Bon regret. Na tourna na Kinshasa et pas Frida Mouche na ma campagne. OK. Ah. Pas na indo tourna. OK. Bon. Lelo pela na ça va tourner ça. Un film c'est un film. Et ça scène. Boye ba la différence entre scène. O bazongi siango. Kasi on de mikolo on de ba lobela que au sala. Nazo yebate. Au sala porno. Non yebate. Oh. Yo yebite. Ne bidanga te. Au sala sonyo sala porno. Na sala porno. Ça mi ça basa Kinshasa. Na sala porno na sala soni. Naza essentiel. On yoso ko sala bondima. Yo si marano nyoso. Na maturité te la reine des immatures. Nyoso na ko sala nga be bozo nga ida. Oh. Nyoso ko sala bondima. On a ça essentiel. Oh. Essentiel ba contrôler que ma casse était pour boyebi déjà kanaï. Canada. Non, il va te apprendre. Oh, mais bon, le baquet, au sala Sony, au sala film porno. Na sala Sony, na sala film porno. Mais so ine tibo lelo yesu su film na osala. Na osala, na sa te pe ngo futa nga bonga mbon. Oh. Na sa te pourquoi? Ba maman nzita ko ba mikolo ba sala. Nga na sala te. Oh. Nga kuna nga kutu ba tianga pena koto ya o ba tu bazaka mitakala wana ba dessiner bango kaka. Hein? Na linga parti wana te. De parti o linga yango. Mais ba ketanga kote mususu. Oh. Mindele ba mabe ba bina ngate yo fe longino pende mona na oza belle. OK. Boteno oza balobi oza attirante. OK. Mundela zo bando oza attirante. Ta dégueu. Ba comparer ngana basina bango. Ma ouais. Elle est jolie partout. En bas. Elle est jolie en bas. En bas. Elle est jolie en haut. Allez, vas-y, pas problème. Ande ba lekate. Tika boué. Na tonda partout. Non solo balanga na zapret.
ofingi nga na ndimi mutu batongo bafingaka bakamwisaka nga mutu nandimaka na ngai nandimaka na ngai naza kuna te bango balobi okolisi bana comment okosilika ti okóma na niveau wana bato nyonso baodéclare ke yo okolisi bana comment okosilika ti okóma obimisa bagro bana bayebi na bimisa yango okokosexcuse mpo na yango quand même te so nalobai na bato mosusu na ngai nasexcuse nakosexcuse te me bato mosusu bayoki bagros mo bato bayoki mk nani ayebi yango te nani ayebi yango te nini ozosemisa boye ko mk nani ayebi yango te bayebi na bango yango sikoyo nde balinga nde kotanga yango haute voix te na ndenge nini po ezaka na lingala ata na français esalaka mwa ndenge moko yango basengi soko koexcuse mpo bato bayoki mpo na bango te mpo na bango excuse na kosenga te yo mpo oyebi te so nasengi excuse mpo na baoyo bayoki oyo batutisami te so nasengi excuse na longoli pifo te olongoli pifo na nini te asolo wana alongoli pifo mais quand même promettre biso ke les asu te atosiliki ekóma te surtout pas na tv nga naperdaka na ngai yango moi nakoka nanga koassume baresponsabilité na botuna nga te naperdaka na ngai omona na perdre ozomona ekóma oyo alobaka kaka boye asenga baexcuse arespectaka te yango bona aboyaya pourtant koperdre evanda na ngwende nango evanda na ngwende nango yaya bango bafinga basexcuse te ngai nde nasexcuse te babi osexcuse mpa na bango te mais pas bato batuti te mais bango babanda mpe kosexcuse te so bango basexcuse mpo kosexcuse tokendango bongo bayeba kozoya nde émission nao sans casque na matoi problème mpo soki casque bana baza ma plein batiaka kaka casque yaya mesala na nga boye yaya mesala na ngai me bandinga na babandi na nga lelo te bandi na nga kala ti wana bakomi faire souffrir ngai bakomi so hypocrite mkanda nasouffraka te nafandi boye dans les vides omonaka dans les vides comme ça bato basaleli yo table ronde mobutu na lumumba obi otuka neti ndeni nayebi te onde baloba na bango bovandi boye ndenge nini bofinga ye yo omona ngo te ezaka suspect ovai no kaka boye oyebiki na tiaka mpenza nasesuni natiaka mpenza bongo ozomona neti mikona otandanga tv te yo moto obetana masolo ya viva bakundoli viva arriva nandimi nasala na nzoto ya motu te na nzoto na nga moko excuse mpo osenga te ya viva arriva te excuse ya bagros mo mpo te naosenga te yaya limbisa senga te evanda na ngwende nango yaya etepatepa kaka wana batika viva arriva baluka su filme mosusu est-ce que pas viva arriva esala bato somo eza na film mosusu mais baluka kaka te bakundola baluka bakende koluka soki wapi soki bakende koluka babimisa mais esalaka kobangisa c'est trop dire mais omonaka te ke operdre pene mosusu ekosala mpe ke ndenge osimbi maître babengaka sukuna te nani babengaka su te kojouer par exemple bongo esala ngani naosala bilubu te ekota mpe yaya elubu ekotisaka nayebi naosala bilubu na ngai na dépensaka presque chaque jour ozomona osala bilubu na nga Mariam Vargas otinda mbongo ma copine natindi mbongo elubu olali boye ndeni
Donc et banque ça rote ba benga. Ngai na banga kati parce que ngamo ko naza awa na simba kana. Koto na takaza. Koto na takaza. Koto Dr Mogisho. Ivi pano rataki li bata mosaka la ngai. Akenda ke aéroport. OK. Yalinga rabio ngane to tambola ratitso la tinjili ko ke osoma babio. Tiki nkole ko osoma babio. Oye balinga rabio. Yalinga rabio makasi. Alia penza bien. Dans le reste des banques ça va. Te. Mosala bino babi za théâtre yo ndio lungo na théâtre kuma na domaine mususu yango no moni bato bazo attaquer po olongo théâtre ko tima kamlo kwa okomi loka chroniqueuse et tout ça. Te. En tout cas nga sara na émission. Na ba kyango wat ngaba batanga nga mona ba Denis Lesi batanga ba balite ya kanda batanga ba balite ya pete. OK. Nga sara na émission. OK. Sara na émission. Babi eloko yesa na yebani sa eza théâtre parce que pone otiki yango na simba micro te. Oh. Ka simba micro te. Yo bosani na yebi. Oh. Ngala mutu te, nga banzele belé. Moi je suis née comme ça. Courageuse. Moi je suis née comme ça. Nzamba yebi ke moi no tia zobota artiste. Na ya ko défendre mo kité pona landa pe via mbang te. Ozomo. Moi je suis née comme ça, naza artiste. So loko oliki ko kangela nga boy koto na fungwa. So na takaza vana na yo. Vanda na yo. Tant koto babi to kotala to ko bengete auta so ko zo mbongo wapi. La patronne Abimi la millionnaire. Abimi. Apparemment comment ça va? Ya. Gabriel Teka boy. Le tournage à théâtre. Teka boy yo kata boy. On a tué l'équipe au théâtre. Au vent d'Akabo, il y a 10 personnes qui sont dans le moko. Yo ko comparer ngona nini? Na tournage était. Ya. Okimimba muto tokite. Bato bayo kutotia. Ya. Atayomo. Ozoko bisa bato bakolo mapango. Bakolo mapango. Commissionnaire amunene. Moto mo utayebi singa bi vraiment na banga kolobi ndenga se kende pa ya gabi kanga misu tambongo. Akozwa na honnête moko ya kosakana te. Na ça vraiment très honnête côté wana non côté mbongo ya batu dai kula patron na yemoko article la nenga mbongo nanu atiki ozo ese ke mama na komi na autant mbongo e komi belé afandi na ye. Asala ko confiance. Asala ko confiance. Makasi. Soit boy, pesa boy, soit boy, lekisa ngo boy, soit boy, sala boy, ça. OK. Intact. Musa ili komba batu ya gabi. Amen. Vous comprenez? Musa ili komba batu ya gabi. Na sala leni? Musa ili komba batu. Komba batu bana. Na patrona. Ya gabi. Ya komba batu. Yaza millionnaire. Yaza komba batu. Tala ba etandio yaza nango na maluku. Tala ba etandio yaza nango na Goma. Po Goma kageza boy bufeto ke Goma. Sikwa zo mona mi mabana batu yazo. Feto kende to kesuma kam na Goma. Azas. Na Goma ya gabi. Na so ebisa yo. Na Goma. Donc yaza mo sa millionnaire mbali na mndela kufa. Mazama mayele? Mayele bijou. Ba bijou a solo wana basima te balamba te. Azwa na nini na or pure na nini na biso kuna na nini. Na este kuna. Balambeli yango pena yemo. Bakenda ngona poto. Balambela ya original. Ye. Mama, tika. Ye pena o mérite ozala patron. Wala mutu te. Ano na ndaku na ye plein na kitambo. Avant na ba orphelin. Wow. Aboko la orphelin. Non, moi ça a dépensaka. Dépensa makasi. S'occupe na maluko, azapa bata aller saka chaque jour. OK. Talabatu. Osomona. C'est on dépêche mutu makasi ya gabi. Naza mutu makasi. Au moins obude ba naza mutu makasi. Naza mutu makasi. Ngamo pe kate nazo banda chaîne moni chaîne pe c'est comme non peut monétiser. Vous comprenez? Kate nazo banda. Comment fait ba film? Oui. Moi banda ba film pe. On a robenga ya aye. Opa oyate. On a programme on sa sélection et ba te ba oyate hein. Na osa kana ba oyo ba ko sepela ko yate.
mais nous on a besoin de la position bon nous on a pas bino parce que par exemple on a besoin un rôle mo mkanda jouer mais moi benga ezate pona ba différence mo bon te ngala obenga langa so ka lobi ke non moyena ezate na tikiti ça c'est l'émission pour hein c'est l'émission pour te c'est l'émission hein na obenga ngala biki na bengi bande na biki na bengi bande kunanga OK so ki ba de kwa Monique no ke nanga ni te afaina na bengi mutu mususu avec la prière nzamba otaka maboko nzamba ko uzwa mutu moko bato ba négligaki azue a commissaire à sokola lomine na miso bato pe asali pe succès kasi tu mwa ozu pe bato no asikape obimisi bango pe mo nzambe pa sai nini asungi bino bobela ka molimo mosanto c'est ça molimo mosanto ndangengisaka molimo mosanto ndatombolaka ya umenga za lolendo pona yebi sika na telemi OK vous comprenez vie mbangu mbangu te malembe tokokoma oyo boyo kaya gabininga lobi na finga na bêtise mais na sambelaka na finga bêtise mais na sambelaka makasi tu sais parce que longolo bêtise on a tout le parole sambelaka net na za prière kami to mona basanza mbaoya na esa kioti baoya bani prière ba 14h30 15h la kunde na baoya kuté retard na OCP pour na biki yo peso ba mino ya katongo oye ndima na ngo mikolo ya gabi yo na ko ta retourner to mate na chaîne nzamba chao maboko yo yebi taka yo za mutakati nzamba chao maboko soke sili pour mona nga pena donc musala pena ozonga ndeza nzamba chao maboko vraiment ozo passer ba moment moko wa makasi ambulance penda mais wa femme forte amen nzamba zali chao maboko asa musana elo on ko ba kasi ba nyoso ba tukisa maki tant ba mona ki émission on a ndenge lo ba gros mot moi liloba pona bango parce que na bengami pena mingi mais gape na bengami na mena okaki ya gola sengela nga pardon business to loba ki on tobité sûrement ayoka ki kanda pona yebisi batenyo sabi yaga biso ka siliki e komaka mais bo comprendre que ayoka ki pe kanda yango pe a réagir ki bongo mais yo moko pena liboso ya caméra so ko pesa bango ma liloba ta moko te liboso ya caméra na baka basinga kinga yango yo réagir nga pena réagir ki bongo ozomona kotutisama na bango sikoteki bango kana kotutisama na bango te balongola kotutisama OK balongola kotutisama bamesala na yo bamesala na ngai balongola penda kotutisama bamesala na ngai bao balinganga bakontinue ka balinganga kaka naza pe mutu kovanda komona bato moko badiembela do ba ke succès za wana donc ndenge basoke kolokotaka bato na nzela ndenge za boeleka wana diembela ka Gabriel c'est que c'est que ba succès na bino ezalaka nango ya lokuta pongana na bato na sima langa te wana bato na média te semblable basa te oza sûr que biso pe tokotika yo ndenge wana te namoni la gola muda ya gola koteli yo leki nanga mawa nzambe ayoki pasi ya na ye olimbisa ya Gabi nasekaki na émission ngo nge émission ya lelango fort katalaka émission ya gola ya solo wana tika bola bebele ko ebomanga na mi ana bofo oya na bofo abela na bofo awa kitamo motema mwanda wala ndoki alinga eloko na mutute ka lokwa ngai ole il faut ezala bon ba peke tonda na ndako me na la takate po ngaba na okola na kataka ba sutka ndo mona banda mwanda awa kaka na kokaka na ngai ti osali nini coupe moko ndako ngai ata suki ya balabala na kenda na otamona na nzela yala ondenge na bino kokaka te wala soka atie perike wa mukwana wa bafingi mingi ni tala mutu salite perike ate wana zui perike atie asa emisa azonga pusi koto nzambe aboke on alongo le on liso atikene mutu bolele comme ça lo banel librement abona tinisa ko ngano forcer te et donc dans la boy net nda kufa pardon
donc eza lolenge na ngai ozo comprendre nakoka penda kaka te koka te Tata ba lo ba ko tia ko kabelo milai te ezali ya milai ezali bado mtu balataka ngala kokaka na ngai te mama na forcer pardon ezali ya milai ya mikuse ya couleur ya nini ezali eza ni kokolelo misana na na misana te nakomi kwata babilambo okala le na koli ati ngazo kataka single cycliste ngazo kataka single cycliste na mona baba fesse babiloka ngai ngate ngai na bongo na nini na ngai nazoleka nzela kokola fucha polo fusala bina s'adapter pe nango ozomona c'est ça ozali na matanga modelo te les bon ba kunda tout ça même jour oncle na biso pe na matanga OK pas même jour et puis nani ni ka mo pe bazana morgue kuna bebe ka morgue moko okutani ka kuna dai morgue moko mais l'équipe bien matanga l'équipe bien bon va kena bango o ba kota mama bateli ka moko ka nene botai wow donc ça ba yeko bala yo dele botai mta yende mta afai na ngende dele botai yo benga pardon yende mta vai na ngende siko yende mta atkali mama donc nyonso basili tout wow condoléances na nene botai kufende o walandi mama nanga pena mama nanga tikeli bele nene mta kufa na boy na koloba po soni 2 mois kaka na wa te kokufati yango bokoloba na boya ki boy na penza yo ngano ba elandani makasi oyo moteke to landa tolandisi matanga ibele pena landisi penza landisi penza kitoko te na boy na pa tape na église to pesa na so pe isango te na église te tika encore bon. Ok, Gabi. Tu comme la vision na suka. Ilobana suka pona lelo, pona émission à lelo, pona bilo kono lobela rango. Pas ko bomba na tika nikila ngombe. Grâce welo mtautu la kisanga kutu ezomona na te grâce welo oto la kisanga place ezali na lingwa. On découvrir. Wa misuni wana. Ndena zabo elobi nga wana kwalo kwalo bino na tongo na zala musaya te. Ok la mikila no. Yola baona ngai to ya suka. Nazwaka ngai mke na bwaki na okisa koka. Na okisa koka moi fufu siko ya botoma. Ya pembe wana. Fufu botoma batia masangu te. Kasi yo mulutu po baluba mulutu. Yango wana. Biso be ngo botoma. Kibi. Na mwa pilipili. To nga pilipili. Bo muta ko lia ngai. Ata to tika mikila te ya to zanza ba. Kala sepela ngai ye. Tika sepela na ye. Tika sepela na ngai. Pardon, apeso pe ma sepela. Pardon. Epesa mela mutu nyonso. Epesa mutu nyonso tute. Ba msu bana mort. Msu banda malade atele barasu. Atele marasu te. Ebiso nzamba zo sunga. Ba tension ezo mateke ezongi me ozakaka. Nzamba bizala wana. Poza na likamba mutu te. C'est ça. On a likamba mutu te ba tension ezo kena ba 24. Qui 24? Mon telemi. Elingelo ba kozana likamba mu ya mutu te. Poza na likambo keye. Okei. O ozaki pena o bisimba simba. Okei. Oya on ande ya kotelema. Bani réclamer. Comment réclamer yo? Yaka wa biso na posana. Et lui que le problème est on appelle nzambe nda telemi. Abia ne pas ya kokende te. Wow, 24 attention. Ale pas ya kokende te pe yo moko ngamo ko na ke. Akopte ngamo ko na ke pita. Obi ke nzamba lingi yo bato so beti 24 mbama comme na sucre. Mbama to la sucre za la raté. Wow. Faut senga nzambe merci. Ya. Na senga ka ya ebele ya. Faut tika bali ya. Na se il faut tika bali wana. Te wana nzamba yebi yango te. Ayebi ba pesa ngo na Congo. Ya yebi yango te. Nzamba yebi yango te. Ayebi yango te ba pesa ngo na Congo. Ya yebi yango te. Ndenge nzamba lingilo tika bali na banini wana biloba ko mana. Ba pesa ngo na Congo. Congolais mta pesa ngo. Kombo. Nzamba yebi na mabongo te. Nzamba yebi na ko mususu. Ayebi kombo wana te. Ayebi na ko mususu. Donc à tout le bino oya koto ayebi yango te. Na service bino ya gabo olemba okamusanga te.
MK o souffrir no pamba e bien côté ya solo wana ay bien kombo wana te e ba ko za icône makasi na théâtre za icône makasi pour au sali théâtre ba mosusu bosali na ba même année ba na ba nombre de films oyo sali bosali na bango même année ba na ba nombre de films oyo sali te ba na ba même ba film impacta loko ayo te e ba lebi moko mto obungisa ki te na bungisa yango te eza kaka bo ba ke kunda riva poani po ezat te ba lebi que yo oza éducatrice ya masse eza na ba momo soko lo bate pona pozo éduquer apa wana za te nga sa théâtre te sa maboke te na za sa des missions elle quoi les loko mususu tala ke na ndako ba ya bato oyo kaka konti boye etanga makalere nyonso eloko tikoloba ngazo episode ekezongi pourquoi il est la TVT yo ebimi yo sangala ngai ebimi yo to mona pe député mo asika na nzela ya avec tango ya propre ba ko condamner nga à mort etanga maka fort ba ko te ba isika be pala bango kule ko ba biscuit biso ko na ba limite ya solo wala ya tika nzamba abolingo okay mawana eli ko na biso ka mawana eli ko na biso eloko ya bien azaka nango kaka pona na poma mutu te na motema ato siliki olekisaka na eleka soki na siliki na kosala ngata mo 3 heures di ta 4 heures et surtout soki na sina lobby ekenango to yango moni nzambe pasunga nga mingi po motema na ngera toujours polele ezala ba problème te ezala na ba inquiétude te ezala na problème te ke ndenge sa boye bango ba osala boye bango ba zui boye nga na zui te bango ba ke boye nga na kete bango nga na zala kana ngoti nga raka pembe kimia pona ebike nzambe soka permettre na mukano na ye ezaka ya ngai pako welela nakende boye po bango bakendaki nazozwa te ndenge nini mama yaka sukola ngai nakokamwa ekomi te nga na kimia ya Yesu Kristo ya nzambe aboli ya ona sambelaka église naso bayebi pe ke mwa mutu eyali me bayebi ke nasambelaka ala bayebi pe kopeta mwa ndamu bayebi na bango bayebi te bayebi ke nasambelaka bayebi ke naza muta misala c'est ça l'essentiel mingi bomba Yesu na motema elebi na mama Gerda bozongisa Yesu na motema botika ofinga mama Gerda botika ya saye na nzambe ndenge ya saye la yo peso lingo sala pe ya ndenge no sali ya ndepeli ya beze nzambe na ye ya yo nini nakati tika mama Gerda sa musala na ye mama Gerda pas luka ba problème makasi mama na solo bien makasi ya solo pasteur na solo très bien makasi abengisa ngati ya solo wana ukola kutesenga na mona kini émission na ya Gabi mama Gerda ya Gabi ye wana ngayo la bengisa ngati ya solo aga voyage soka zongi na otindele déjà émission na mama Gerda ya Gabi azana to ça pe TikTok mo soto sisi adressé na mama Gerda bozong sa Yesu na motema mingi nde ya bozong sa Yesu na motema koma pio ya solo comme tema boya moto trop motema ya moto trop boluka mama Gerda po bozong sa Yesu na motema ba mapango ezali ba terrain ezali ne tombera jamais 350 à promotion ezali bobenga bosomba bobenga na 089 65 61 779 oza na mutu te nga na kosombela na ngai yo zalo na confiance okozwa eloko na yo penda be parce que toi na betandi ya minene misusu kuna to simbi te donc okozwa esika na yo atosombi 10 nga zolinga bato bazosomba ba 10 okangisi osali loko na munene bakambo na osala te na ina mais boya kosomba ya bo saka makambo bozoyeba te nazobeta ngo lisolo chaque jour ya Gabina ngafuna mama mapangu kala mingi place wana ezofungwa mama kasi ya musika surtout baba na biso taka nini ba prison ekoma kunati
ibenge koche paza kuna bazo sala ko na ba développer ba longola ba otiango kuna prison makala ko mingi ta siko esika ba otia pizama kadei ba toyeba kino ba kochela biso mwinde kokota kurema kokota makamnyos prince na biso ko bonga. Donc vraiment ils ont faut ka bala baba na biso détenu et puis pour la sécurité faut courir ça ma il peut faire ça oui ba to sala ngoti ba o sala ibenge coaché pas na osala stade na ye wana ya oui osala stade stade na entraînement place na nani centre na ye ya nini ya formation ya kuna yango wana tala munene. OK. Benge coaché la PC mbote wana vient nga linga nga makati vient nga mongo bokla lokondo ye paza kuna. Donc kuna na ibisu bino na ndenge fachi beto na de fachi beto alingi développer parce que maluku ba exploiter ngo penza te. Eza commune na Kinshasa. Ya commune na Kinshasa ba kanza lokola soki wapi nzo eza commune na Kinshasa commune de maluku. Commune na suka Kinshasa. Ya suka penda Kinshasa. Et puis eza munene eza tokanga maka. OK. Te tokanga maka. Kuna mupepe na ebisiyo. Et puis ça plat na mona ki terrain plat voiture à mukezo kota. OK. Voiture à mukezo kota. Tina terrain. Donc so ma banga na obilo zeke tina ndako na lupango na. Plat. Wow. Pla ngomba te nini te batu kutu bazo luka kota ngombe ya te poto talaka batu na nini boye ndati Mariam Vargas atalaka bango bazana ngomba siko baotala ba minda ndenge zo pela batu ba luka boko abina bu pepe oyo mais ça se bien on va ni ndikolo wana. Donc eza kitoko mingi babo sa peut-être docteur Mogi Joazali savon na biso bio vergeture ezali en tout cas ezo sala bio vergeture ezali ezo sala penza so au moni ko za banduta et puis ezo sala pe batmo bazakaza ba tache mo sala comme so ba tache ko ba fini yo bo ba rouge le quoi ba rouge boy ba rougeur on sala sala bat on se comprend ezo sili ça a photo benga kaka benga ba benga. OK ponga mona mo téléphone somba ngo ba benga ba kozwa savon pour parce mususu bazana na ba savon mususu ba sailaka après accouchement on a peut soigner moi sur auto bota ndenge masque ça la et faire tomber masque eza bien. OK savon eza bien to zape na nini na bio MG. Bio MG so kana expliquer so lingo sokolo pankoli yango ofandi pendant 5 minutes après continue na douche ko sokola et na so ezo sukola elongi bien maboko bien to na ngai nazo kende na osala TikTok bo mona yango kutu mokolo oyo kozala kuno bengi comme ça na ko somba bala moko problème ezate TikTok na problème ezate après na pesi bino photo ya avant na après ko sala de mo botal eza bien osakana te eza bien docteur Mogi osala makaba minene et puis ba appareil moko eye ezo redresser ba tata na biso ba 3e âge. OK. Maman biso ba 3e âge o ba gumbama o bazala problème makolo o ba tele marate mu Kongo estengama o akoka ko tele matetu appareil moko eye ko ne pas docteur Mogi. OK. Vraiment ezo sunga solution ezwami. Opération sa cicatrice o myome fibrome o boy o nini o microbe o boy nyoso yaka. OK. Yaka bako opérer oroye bakutu te esika ni ba opérer. Bo opération sa cicatrice ezo salama. D'accord. Boya ebele. O problème ko bota o problème boye ba problème ko bota msusa ka ba infection. Yo kaka ona bota kate yaka pas docteur Mogi. Yaka. OK. Donc boyoki déjà. Nyo se deba pesi bino. Okomi ko lupango il faut appeler na santé bien pour tonga no bien. O le ka docteur Mogi. Ba wesi la te. O ngo ya visite ndeko no ya visite o pesi $20 na ye aye visite. Aye visite o kena visite a moni et pour la lupango alinga somba akosomba pa na ngai. Ko banga te konyoka mate akosomba pa na nga mbongo na yo ekokende. Kombo na yo ekokende leba okaba mapango ba pesi lupango na yo. D'accord ya Gabi. Mot de la fin pour na émission andelo. Nzamba pambola bato so bolanda émission oyo. Merci, amen. Vraiment nazala nga na kimia. OK. Elengi nanga po kaka ke nazotala nanga be émission te. Na otala nanga be émission te nazala nga na kimia na fai nanga kimia. Nzamba pambola bato so bazo finga nga bakende liboso. Nzamba pambola pe yo. Amen. Apambola pe Montréal. Na pesi mabi ke kos mbote yemta osale lubu lelo azo tumba ngulu acha ngula liboke ngula liboke. OK. D'accord.
C'est bon alors, bon appétit na na Fabiola, la reine Fabiola. Na moni la présentation kuna. Eh, ouais, na moto hein. Somo. Ça va. Bon, soyez la bienvenue. Merci. Pichou voit mambo. Pichou voit ma pembo tenaye. D'accord, merci Agali. Merci, je suis Nassima Caméra. On se revoit très prochainement. On essaie de Mikolo. Nana concentration. Ma banque est Yassima. Prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité, avec un autre numéro d'une autre émission aussi. En attendant, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. On se revoit très prochainement. Sachez très bien que je vous aime. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et restez là parce qu'on a des très bons programmes qui arrivent. Bye bye. Bye bye.